Lelo bandeko na biso René Abire na janvier bazo finga vient so Weranson Hugo de la Forêt le big boss. Ngana otako la interview moko ya leader moko atako lo babi ke ngana engagea jamais batu ba finga rabatu. L'autre moni Nyamakor, l'autre zomone na podium ya maison mère. Lelo balobi que non attaché de presse. Yebisanga Nyamakor to yeba ki d'abord de 1 zaina mutama boke. L'autre mona lelo yeka Nyamakor comme fin héritier. Tango Nyamakor azo fin héritier. Na mupanzi bo Abire ba na janvier. Ba osala ni, ba osepana ngote. Totali Nyamakor ngana otoyoka Kerit Chimbi abike Nyamakor bazokisa ke soit disant mais so totali Nyamakor azana potate ezako créer buzz na sens moko boye ba masana bazo finga Weranson to boyite so bazo finga Weranson ba finga Weranson bango moko mais batika parce que nyoso wana kokitaka na mutu ya héritier watana be parce que tant ba ya kab ko finga ba kokumisa héritier watana be na suka. Ngai beaucoup plus premièrement na banana on peut savoir un conseil baba frère na biso bande on a biso quelque part ils ont salir peu biso ba chroniqueur bazo mo biso le roi tout ça ba tout encore do biso tout ça la musala ya mafinga tom sous lelo yo fanda ofingi Weranson pour la mutu kingani bon ce que lobby mutu wana a reconnaître wana za papa na ngai na chana c'est priyo sort no ezani. Peut-être très complexe. De janvier à que j'ai la yebi marambo o tout karina salara. Na éviter ba pegi ti tempe basala, on est anda kuna bango. A yebi que ndako etambola boye. J'ai le temps musu so pa banga karine tu éviter mais biso tu yebi que tu vas bien que j'ai le show, et ça pas ça show. Mais tu éviter ceux qui changent que la reine de Ndika, yaya beta Ndika, juba ki beta Ndika, nenga boto ndiko so. Lorette Aruna Mubali, ça lit bien toi ça mabe. Te marama pe c'est za solo. Parce que ça peut passer à musu wana omuna ba on peut gagner aux ombongo zolo ba mais HPC kenda peut-être taper na mobile à fixer. Tant musu mutu oyo finga, tant musu na famille bino mutu otino ta tirika zate. Alda pour se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque weekend babendi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia taba pe oza komela pe chaque
samedi tozali na animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya defote. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kassé Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Topé Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Merci na banyo bazuli bako kolanda biso na fimbu news de Ken Piana Pito Palo est votre humble serviteur. Il dit de Joubek frappe Angol Mikra Limange dédié le frère de Jésus-Christ combattu mais jamais abattu, imité mais jamais égalé. Lelo pena minga kolobezali tout ça l'analyse par rapport à bandeko na biso ba chroniqueur ba chroniqueuse oyo lelo ba bebisa musala oyo o lelo bazo banga ba artiste musicien te ya minene o bosala fierté ya musique congolaise. Lelo pena sujet za tozo tonga bandeko na biso ba journaliste tozo tonga poto tonga donc na gauche na zana ndeko nanga Peggy Titan mwana bandale ya solo ya tongo naza pena masa na ngai Kerit babi aza mwana bongo ya kulutu nanga grand frère nanga Jazz Kavulu. Peggy Titan bonjour. Bonjour le Joubek CC babi mwana kitambo ya tongo ya 4h. Bonjour à Claire Boboula, le mignon garçon de Paris, et le Ngaba Feti, et le Ngaba Namike, le baby face Wesser et Zarana Simanepe. Bonjour, Naba cher internet, tout ya film ou na film. Kerti, bonne santé. Ouais, santé, Pepe Lendega, Bozomo, on a vraiment un grand merci. Et puis, bonjour, on a bateau, Balinganga, bateau, soutenir Kerit et Chimp, c'est-à-dire que Mouta Makambo. Le rôle à Cynthia Lumira depuis Portland, Men, Maman la Rosie Boun, et puis na Wivino Mokoko, et puis na Bossanité, Mère Nangaï, Esther. Ma mère Esther vraiment on a place ses alliés et puis na Bossanité Dada Ulungu depuis Suisse vraiment c'est-à-dire que makambo bien sali masola ko beteze belé par rapport à image lelo bandeko na biso René Abire na janvier bazo finga vina so Weranson Hugo de la Forêt le big boss attaque bango baba confrère na biso bino et ça la bino ndengeni. Inconscient, il faut comprendre que merci beaucoup d'abord pour l'émission de Lingara Joubek parce que au provoquer une émission, une émission débat, ils avaient une émission, il faut ça la ratotier, barapé, baléa, maramozo, les canaux presse en ligne. Bango fourrier, bango. Idéologie bango bazo mais peut-être bazo mi ebati ngana otako la interview moko ya leader moko atako lo babi ke ngana engagea jamais batu ba finga batu mais auto mona lelo comportement ndeko na biso nyama encore lelo azana kati ya maison mère atiki leader ngona no esa émission ya vérité esa émission ya vérité tanga kombo leader intel a pexa mutu intel wanga na ba intel faut tanga kompo ba comprendre biso la émission ya émission na biso émission to ele kanaka na pense ligne héritier watanabe alobango azala très clair abinga lelo na okamo batu msu ba oya na télévision ba oya na kombo nanga bazo finga batu ngana engagea mutu te afinga batu mais tango zo mona ke batu wana tango ba yaka toujours na télévision ba yaka pona ndeba na ba compte à rendre na bango lelo to moni nyama makor lelo to zo mona na podium ya maison mère lelo ba lobi que non attaché de presse yebisanga nyama makor to yeba ki d'abord de 1 zaina mutama boke après ayoko koma chroniqueur mais lelo tango aye siko na maison mère ataki tentir azaki conférence de presse etant que nani biso ko to kanisa on dia komi mission ine pona yemba mais lelo musala pas zo sala peine na maison mère ezate ezarake l'autre mona lelo yeka nyama makor comme fin héritier tango nyama makor zo fin héritier na mupanzi bo abiri bana janvier ba osala ni ba ko sebalango pour vous dire que lelo ba masana ndenge na bango bazo tambola eloko virus bango ba ni ba planter na kati ya internet ezalati to éviter que to boité polémique ezala loyal côté bo beti musique côté bo salima ba voyage côté ba musicien na bino ba salima ba danger mais lelo za sous bongote ozomona que quelque part bazo kitisa musique ya ba leader na bango parce que pourquoi talara na oneti totali nyamakor ngana otoyoka Kerit Chimbi abike nyamakor bazokisa ke soit disant mais so totali nyamakor azana potate eza ko créer buzz na sens moko boye bon information balobeke no ba maître héritier ba beti nyamakor héritier watana be goga atindi ba maître ne ba beta nyama ozali na ngwa lukuta abiri kuta sala buzz na ba mille vraiment
parce que ton hôtel les gens mutaza na teni amuntu osakana ete même bo créer buzz na bambila est-ce que ezalaka ezaki mamba lokuta ezaki mamba lokuta nyonso ezaka pona ba distraire batu na babuzo bana bango il faut koyeba ngo ke Werenson et héritier watana beza ko papa na mwana bango ne baza bongo baza bakoko bayebake bazala bayebake plus tard bakozala mondi parce que tu ko soulever point ngolobi ke ba masana bazo finga Werenson te boité so bazo finga Werenson ba finga Werenson bango moko mais batika parce que nyonso wana ekokitaka na mutu ya héritier watanabe parce que tant ba ya kofinga ba kokumisa héritier watanabe na suka héritier watanabe azana temps wana te moi lobaki ke azana temps ngani tinga notre kotala janvier ba tout nebi fali poupa on a bi fali poupa te ozomona confusion fali poupa za grand artiste ya mboka oh lelo pazo me mape musique na biso sommet mutu loko héritier watanabe ba faire rigola baza ba musicien mso mboka concurrence pose à loyal et goza atena ba insulte boyeboy to yebaka même Sankara denkuta to yebaka ngo sala code de Sankara ezaki pona kokumisa ezaki ya mafinga ya boyete to yebite bango soki virus bango ba yena ngo soki eza nini parce que bango bana ba critique mozo mona ke ba to tali ba Werenson baza ba père de famille batangisa bana ba université tala oyo ndeko na biso patch RFI et lelo patch RFI auti kozwa lelo biso tout droit mal au cœur patch moral lobby yango asengi excuse auto la vidéo na Werenson parce que il se reconnaît de ses propres actes mambo salaki sko ba oh bino botikali bozo mona te que non oh patch salaki sko bino peut-être pardon ko kozala te bocha ba famille na bino na pasi pourquoi donc ezaka eloko moko na yebite muta opesa conseil azati muta opesa conseil azati vraiment bana mai na biso bato mal lelo pe ba ko boma musique ya ba orchestre eza bato ba cheli biso na ba internet o bazoyaka na ba distraction bata poto bazana besoin batala ba concert ba autant balobi que non promotion ba c'est la promotion te parce qu'un jour eza promotion te tanzo ya banimba la moko o Sankara yo litoyi boy o candidat maléré o boy o mutu boy mon frère batu ba comprendre parce que na internet oh so déjà au bakeli mutu mboko la atotangi comme on a été batu ba comprendre ka ke o lobela mutu kingani batu ba bana mikete siko ba frère na biso na ba comprendre te ke lelo ba vie na bango za danger est-ce que ba ko tambola ta ko banda awa kaka ni tozana kitambo awa na filmu ti amsu na bandal kana na Kasavubu prince parce que il est déjà 16h bientôt ba ça la ngote ba mo tambola ba camouflage ba mo nga no totala janvier mokonzi lelo na tia vie na nga danger lelo janvier mokonzi azofinga muto bazalaki na Karine mokonzi abike azoba problème pour naie ba finga pour mon que le monde est méchant le monde est trop matata ne fallait ayemba donc bato ba sala makambu on est bazo zala on est bana mike me baza ba mikolo baza ba bana maramoto linyango le soutien biso to ba chroniqueur to ba journaliste d'investigation tango bengi biso to sala émission de débat émission oh photo zo yango batu musu batu musu ba loba yango ba critiquera oh non Ken Piana bobo il touche à musicien moi j'ai eu l'occasion de faire l'émission avec Ken Piana je l'ai demandé clairement il m'a répondu na ebisi est-ce que le Ken Piana so ba lobi que non Ken Piana ba musicien mboka que musicien moko boy oh yo chokai abi non tout le monde appelle Jazz Kavulu abi il est là pour critiquer pour non ça la analyse. Bon ça a été bongo vaut mieux que non bon bandaka kokota na ba vie privée ya ba artiste musicien c'est regrettable tozo mona ba négociation ba ça ba vidéo pe batona ba ya ko zora bango bazo bakisela bango sous ba peine donc tout le ngato ça musala on est là pour informer pour communiquer presse azo bezala raté tant des gens de simi micro tu es là pour informer communiquer Djoubek. Ce que jamais tu peux provoquer une émission pareille. Peut-être que c'est la gueule. Djoubek n'a pas dit tu tombes en Lobanine. Mais tala et l'oro biso to sala lelo pour venir que toza wana toza pe na besoin que parce que bato ba otala biso et bato musu ba bazoba misu pe ba l'équipe biso mayele. So ta ba mona biso lelo le mot chronifuati et par rapport ba fausse analyse. Bato bazo taper à côté. Donc Fabregas Metino a une raison ko benga biso ba chronifuati toi a une tort. Non, Azaki n'a raison. Azaki n'a raison. Pourquoi? Parce que tant que na internet sur 100%, bato bazo informer pe bazo communiquer baza 5%. Ba ba tse pe na buzoberi na connerie ne présent fali pour 95%. Parce que ça na buzo la buzo ba y a rien de bon. Na ba o bato ba mi benga ba attaché de presse. Ba za permettre ba aider ba musicien na l'autre côté du bec tu es conscient. Yebisanga yu bato loko ba vena so ba chale chamba. Tant à moni déjà que par exemple garçon tangi combo janvier. Avant que maman makambo lo besoin intéressant peut-être ba on a que ba comme ba star.
tolobake bachère internaute bato batalaka biso bango balobi ke non ate fo base soko tie titre moi malonga Djoubek akosala émission na bien atie titre moi soko tie titre moi bato bakotala te donc il faut na démarrer kaka non c'est pas ça biso moko tozala conscient na musala tozosala pe ba internaute bato batalaka biso bango pe mutu bakomisi biso na niveau ya boye bango mo pe kata bakomisi biso na niveau ya boye babengisi suku bachronifoite deza musala mo otake badésespéré tala neti yo nazalaki fanatique no depuis kala nabi tala Djoubek so totali lelo na Prince Aline so totie 5 chroniqueurs o balobaka un bon français so lelo conférence de bas mo ezali pour na chronique musicale oyebi ke so baesingaka peki titan mpona yo oza parmi toza parmi tokosala mpe conférence mo bona artiste musicien mo ya monene en français tokotuna mpe baquestion oyo vraiment eza confortable c'est ça eloko biso lolingi mais bandeko baotyaka boye yango moni tokomi na biso ndenge moko donc na biso ndenge moko par rapport à image Peggy Titan aza mutu oyo mpe avandaka mingi na janvier avandaka na mingi mpe na abiri est-ce que Peggy Titan ozwaka mpe temps ya kovandisa bango ya koproduire bango mwa conseil parce que soki oza na bacapacité moko peut-être moninga nango te oyi koede mpe okoproduire mpe conseil peut-être bakoka mpe kochange ozwaka temps mpe ya koconseille bango te omoni ne tozalaka boye Djoubek oyebi mutu tokoya boye tokomi bamasa me mutu autaka na éducation epa na bango omoni mutu autaka na éducation epa na bango malgré tokutana mutu ana ndenge na ye akumbaka vie na ye bato ozoloba yango bongo bato mosusu so opesi conseil azomona c'est comme si ozocritique ye même mutu mosusu na ligne na ye amemaka bongo ngai na topesa exemple moko boye ngai ntango nayebi ke opération bongisa na mutu nyonso ntango nayebi ke combien de personnes baconfrère na nga okopesa nga raison yo sikoyo ozolinga okende ndenge nini oke mpo baJoubek na baken piana oyebi ke ndenge eza bongo okomonaka dans quelque temps awa okokita ozomona ke mutu mosusu aza na toyoki mpe ke ebotelo baproblème esika baninga na oyo naokai lobi ozali pa Jazz Kavulu lekechua ye akuti wana mwa béchange de parole esalama bino na lekechu basepeli te ne osenga ivie noken piana pardon ne okomi na biso boye bon asepelaki te lekechu amanifestaki mécontentement na ye on dirait moi mais attends compréhension moko mabe elekaki entre bino mbali makambo ya lekechu d'abord ezalaki ntango tolongwaki équipe nationale mwa linganga mo ndenge nasala nalanda barené ya bire mais ntango natali ke naza na façon na nga aza mutu asepelaki te alezaki te mais à part ça moi avec bafrère na ngai totikali famille toza famille parce que Peggy Titan déjà je vais arranger avec tout le monde parce que ngai na parler on na utaki na kende ko bebisa donc ozomona ke peut-être ata so na ye pa na yo omona quand même sous Titan et pas na ngai intérêt peut-être lobby susu na ko manquer parce que tant ozota déjà que chez moi à la maison ça brille mais yo na ye ko bongisa na yo peut quelque part aux en moins méfiance donc baza ba frère na ngai ezalika moi mes ententes moi muke par rapport pas pesa nga conseil mingi mais par rapport wana ezate ke pona na yaki pa na bino donc to mona epé bande ko na biso bayaka pe kotala ken tu na matanga même nga moi je suis conscient na sepela un peu na ngongote mais tant que humain na yaki ko mona ngo c'est normal ba guerre to sala eza la caméra mais na ba vie privée tous en biso normal tous en biso vraiment calmement na ko ya pe otala Djoubek na palais na pe otala to fan na biso to meli donc tous ba humain donc pour te dire que nga Peggy Titan naza na problème na mututé mais loko ka nga na contesté janvier na René Abiri na Niamakor batika marambo ba osala parce que ils ont salir même ba image ba famille na ba na bana mibale otangi janvier Niamakor Abiri bon na bana basi na na obebisa boulot ya biso na bana basi otangi bana mibale wa toyebi bango bazo bebisa biso boulot bon siko na ba momi na banzele na ba momi vraiment na linga vraiment plus ko courtoyité bato na mona mingi ba toucha ba artiste musicien mingi na mona ra mutu moko parce que tangi pe komona ba lobaka bongo o kingani mais bazana bango mais na wana vraiment na ko tanga na ba komona bango te mais ba mo place bazali ba yebake elo bango pe ba osala et si mapete zo sa sous mais en plein parce que bango nyonso wana bango nyonso wana ba mission parce que lobiso ba yokani biso kam to tika na soni donc pour na ba basi na otanga te pour na ko éviter polémique mais tellement naza mo mobali bato na bango même sexe ya moni na tangi bala mibali vraiment lelo pe bazo se pesa sous bat na internet te baza sous émetté donc na éviter batala bango ba émission ba osala batutu ba ochaka abou donc ça veut dire que ba comportement na bango za très bizarre pe bazo fingisa ba famille na bango bisika ba uta pe ba olakisa ba modèle na bango ba caractère na bango déjà neni baza parce que misu pe ne baza bongo ba refléter ka bilongi na bango yango zo eyo ke ne pe directement na caractère. Merci na zozongelo na droite na za bongo na Kerti yo pe na ebite okolo banini par rapport ya comportement ndeko na biso ba chroniqueur vis-à-vis ya ba artiste et musicien ndeko na biso abire ndeko na biso ndeko totolo ba Niamakor ba janvier
tout le monde a kofinga artiste musicien, kofinga ba leader, bato ba la kilo musique congolaise, bato ba défendre musique congolaise au pays comme à l'étranger, attaque et pe ba ndeko na biso ba confrère na biso ça la ronde ngeni. Ngai beaucoup plus premièrement na banana na pe sa bango conseil. Baba frère na biso bandeko na biso. Quelque part ils ont salir pe biso ba chroniqueur. Bazo mo na biso le roi tout ça, ba tout encore. Da biso tout ça la musala ya mafinga. OK tout ça ba musala mafinga te. Premièrement conseil na pe sa no mo mutu le roi Weranson. Asa grand na musique congolaise. Weranson a sala maramba minene na Congo. Weranson a tonisa ba martyr, Weranson ba tu ba kufa pona wera. Vous comprenez, Weranson a bêté basala munene. Tom sous le loyo fanda au fini Weranson pour la mutu kingani. Bon ce que lobby air mutuana a reconnaître wana sa papa na ngai. Na chana c'est prio sort no ezani. Au monite que to balukara isika moro. Pour na ngai bobosa bandeko na to sala musala comme il faut. Base et nango musala te. Pour osa base le 3 jours 4 jours batangi comment là Mikolo Jubek na gauche après 3 jours kiti nango mutu msoai. Pour internet etambolara bon. Jamais ko kamara depuis ça la keri chimpi non. Lelo ezala lobby pegi titan lobby kuna batebele belé. Frère na ngai beaucoup plus vraiment frère na ngai abiri ozandeko nanga mobali vraiment conseil na pe ça kokota na ba maramozo kota wana te tala sort ya frère na biso pas tu refi lelo sengi pardon to boy lelo comme si je savais et puis pour lelo na mitso tango ozofinga na moni click ya ba chroniqueur te basali lisanga ba kende to pa na yo po ba peksa osala bo et puis l'habitant au Kangamato, comme que le plaignant na ombango. Bon, mais les motos, moi, on a vu ça Congo, non, c'est pas bien. Tout ça, Moussala comme il faut. Ça, Moussala, tout droit, bah, tu vas linga, bah, c'est pas non. Bah, tu vas rebenga yo, le carana, c'est pas code souvenir. Au Kaka. C'est-à-dire que nga conseil, on peut ça, bah, ça Moussala bien. Tout ça, la Moussala bien. Tout ce que m'a ofinga, exemple, le roi, confront l'angani, janvier. Talara janvier et là tout ça là mutu tout a regretté nango biso tout oyebi janvier o yazala pa Karine Mokonzi toto za regretté lelo oza peut-être na ken piana tout ça là que okota choboye obima gauche boye pour ken piana ça que mukile mona yo lobi ata bobe ba na ken piana ma be faut ça na ba réserve mara mususu ça mamute na roya na télé pona loba oh non o moni kutu jazz to zaki na jazz kutu boye jazz kuwe non. Bon, depuis Kala, on a vu que Mamba était pour nous. Celui qui est déjà en ça, ma bé. Faut dire que depuis Kala, les longs peut-être bébé na likamo, tom sur ego zapé aux en tort. Yango oye na télé, obimisi oro bimisa, c'est pas bien. To reconnaître ba valeur ya ba musicien congolais. Tant ozofinga, tala pino ba œuvre o mutozofinga sala. Ata na linza ko comité. Pour muto ozofinga peut-être abongisa ba famille ya batu. Asala que peut-être mutu moko boya kenda place mo sali que abongisi famille na bango do so ba comment vivre ça grâce à mutu tel bon c'est pas note na kacho malobate janvier atambula na gel show tout le monde a suivi gel sala makamuna ye janvier rapeme azoloba mais tebi que c'est là c'est ça na cheve phrase to yebi que meilleur ami à Karine Mokonzi ezara Jaël mais tango sikoyo janvier azalaka na Jaël azofinga Karine, Jaël Azawa na sege, Jaël mutatinda gaye. Parce que Jaël pena zo rappel tant ko pexé no te wana za pire masananga. Ozo prendre pire mutu nanga janvier ozakananga ko fingete. Tant usko Jaël autorisé lo wana janvier finga Karine. Sege Jaël mutatinda gaye. Non, les premiers années. Na auto c'est l'émission na janvier. Janvier le bibo. Et le zoboma Jaël les a hypocrisie oui. Hypocrisie, Jaël a ébiqué Karine a ton araye abomakae boye. Mais Azozo a tenté de le mutu. Donc on a complexe infériorité de gare à Karine. Peut-être complexe. Pour de janvier à que j'ai la yebi marambo o tout Karine na sala. Na éviter ba pegi titambe bazala, on est anda kuna bango. A yebi ke ndako etambola boye. J'ai le temps mususu pa banga Karine tu éviter mais biso tu yebi ke tu vas bien que j'ai le show, et ça pas ça show. Mais tu éviter ceux qui changent que tu éviter on a pegi titande a royeba. Ceux qui pegi titande éviter Karine ndako comme maltraité binotonné boaki ba umbula etonné Peggy Titan loba nanu pourquoi j'ai le show tout le monde a raté que non à ça dresser maman boye
mbalamo pas Karine Mokonzi Rani ni bino vana kana ba équipe nationale. On dirait que moi complexe mo infériorité, moi bo bangi mo bo negara ya Karine. La question bon te bato ba yebi moi nga jeli solo na no kaka ba bien ke show. Ara moto. Ezaki na kati ya équipe nationale quelque chose soli comme Zali, jala bande ko lo ba même na groupe. Ali kamada yo boye ezala mutu nyonso eza question bongo te baza basi baza génération moko baza ba collègue le problème c'est que batuka kane bano lukane ka bacha poto mais l'autre moni vérité le bimi na poisa vérité le moni bimi na poisa ta lokola ba mwana en janvier neti makamulelo asali yo mtu bayebaka ke ozara charge ya Karine numéro 0 yo mtu toyebaka ke no yo ne mutu kuto na ba fufu na ba nini ba filmer yo mais lelo ta makamboyo ko loba Léon a TV pour nous que Karine a fait un Jaël. Aux hommes on a que makambo bongo pe et ça li propreté étant que y a un film tu par exemple tu peux exemple le roi Hilaire. Tu peux par exemple exemple Hilaire par exemple Hilaire aime tout sous alors baké boy au moni Djoubek attend un Ken piana. Aux hommes on a que est bien té. Donc d'abord de un faut que Karine na gel badaki non d'abord bagi na rivalité banda ko yokanati bat baye ba ngote bana ko yokanati quelque part pe mutako pardonner on a lobi ke bino film na remercier bino po anini mutu su akoza ka pardonner na munoko mena katsa mutema fandi nayo oyebi pe ba douce oyebi pe ba bloko mutu ta ko chaka bando dimneo ya nene aye o comprendre yango lelo ba vérité mais ceux qui ba lobi ke Jaël bana ko s'adresser na Karine Boete ba kosi parce que on a dit que Jaël azaki vraiment fio azaki direct Karine P azaki fio pas azaki direct sur ki Kambozali bana ko solo la bango tuna ba tiko lo ba ke même Jaël show et même nani Cynthia Wadol payé par ko abana ko lo bana Karine T neti mutu lokola lekechu anako lo bana Karine T donc ozomona ngoke mais ngade bi o à ce que je sache vrai adversaire ya Karine ennemi redoutable à Karine ezakande nani Gloire Olangi. Oui, bien sûr, sur les Gloire Langi, mais oui, que même avec une émine, mais bazaki ba massa, ngana yoka li solo mo babita ba boke la Gloria maladi mutakenda ko tale na liboso na hôpital mutakenda memela kay ba kisi ba miliki ezaki Karine. Donc ça veut dire que bazaka na moi source na bango moko boy, ba yebi place nini ba banda. Peut-être ba wele ba mibali, ba yebi ba banda parce que il faut bango ba ser na sur internet, ba linga na be mibali bango na bango. Et mon bail moi outil poto peut-être abima pena Jaël abima même suna Karine abima même suna Gloria na pesi ka exemple donc si je comprends bien c'est que bandi on a sur internet bana basi donc ba ranking tout baranango ba mes attentes de compréhension bango tout ezara dunde ba wela mibali ba wela ba jo ouais ba conflit musu pesa la pe bongo et rappel ba conflit bongo parce que na auto mone lo mo bocheki na film bobi ke no Aruna soki abotola ki soki Cynthia Kapasha abotoli Aruna mobile siko bocheki on pona niese bocheki on kana sentiment bo analyser ki petit titre na bino. Et après, je suis bolingaté parce que on a tara baseri mo bo janvier lobi ke aza teka abane ko teka ba film sur internet neti Gloria ba Christelle Kabea ya ba no teka bango eza ba blog musu bine bo douta ngo mais ça blog mo ba quelque chose vrai on peut écouter na ba occasion donc il faut ni et ça linga bien analyse abo photo ça ngo pona to la siko ndenge ndeko na so Cynthia Kapashi la reine de Ndika ya beta Ndika juba ki beta Ndika ndenge aboto ndeko na so Lorette Aruna Mubali, ça lit bien toi ça mabe. Te marama pe c'est za solo. Parce que ça peut passer à musu wana omuna ba on peut gagner aux hommes zolo ba mais HPC kenda peut-être taper na mobile à fixer ba on va changer na ba on ka on ba comment quoi ba caméléon. Et après ba mi supposons na ba on na kata ba internet wana après musu na mobile na peut-être pe ba loba na pe qu'un jour ba balana. Mi supe ba ba vie sérieuxité. Neti tantine na biso neti tantine na biso Gloria. Ocho tanga komona to benga ta tantine. Lelo pe moi au moins ba lobi la réputation on n'achète pas. Il faut battre la dignité, quel que soit mon salaire. Il y a un homme qui a battu le mobile, mobile, c'est pas le yo. Parce que y a des babi bolingo bien la beauté à mutu et ça dépend mutu à linguer. On parle le côté mobile mo tellement que n'habite fion na c'est pas mais par rapport à la réputation on mabe bakope sa mobile na bulta fio kutu boetala boe bakozo ngisele makambo akala orate pe libala bande on so baye bateke no bango ba okanga ba mikanga ba okanga ba famille bandoki ba famille zandoki te bango moko baza bandoki parce que belé pe ba dépasser déjà ba 25 kilo ba balati parce que biso même ba mi ba les ara moins dur pour am suna kutana moi se vie na ngai ozo comprendre faut na mi bongisa ma faut na cha boye yo ebika le ko bana Kinshasa mais bango ba basi pe en plus bana ba succès bana ba temps au faut ba déjà ba mi ba déjà ba mère de famille baza les gens na ba parler na bango ba sala ka boulot na bango tout le monde appelle ba serre na monsieur belé
o batape na média neti ser na biso o asar na RTNC2 milolo abala ve na biso just bien na musicien et chroniqueuse ozo comprendre pour mona que non l'amour n'a pas d'âge ozo comprendre mais ba ser na biso na pe bakutana ba mibala bien na ba vie na bango pourquoi msu ba fana na bango te il faut qu'on comprendre que za ba bilo mususu il faut ba bongisa avant ba komape célébrité na o bazana ngo c'est bien mais ba komina na odimata makasité neto mona ba tantine biso ba mami lela nde to mona bayana biso mami lela nde to mona yana nga Gilles Nawege babi mot de mer c'est ne makambo na antenne a wana baza ba modèle ba femme de caractère nga na baxelo mort mamsu to comme on a biso vraiment te yanga na c'est faut censurer côté internet faut censurer côté internet tom su bomona o janvier o nyamakor o abiri ba finga to ba célèbre eza makambo ba formation o e uta ba place bazalaki ba formation uta ba place bazalaki tomba bazaki ensemble toyebi Karine Mokonzi réputation na artiste ni congolais o Karine afingate Karine Mokonzi afinga Weranson Karine Mokonzi afinga Fabrigas Karine Mokonzi afinga Fali Pupa o ba benga le king siko tongo yomoni mwana ya mama finga azo finga faut comprendre que c'est éducation de base au maman pese bana na en plus ce sont na kota na kao ya ba chroniqueuse na biso kolinga na mibali vraiment nga conseil na pesa ba ser na biso boyaka na télé pour na sa musala non que pour na kokowela mibali ya poto quand pasala kuna oyebite nenga zonyo kamelo oyebite omoneka aspect kaola te bele kuna na poto malili pesa la noko abendi so kinenge ni do so moneka to muso tinelo moi 50 moi ça yo mononze fin du monde ok to musu atinela yo atinela pe kamano pe bozarane ba pire omonte ke to baluka to zaka corrompre to comprendre lo ni to luka o eza musala ndenge ba misala to ezali ne bato basala na ministère ne bato basala na ba affaires étrangères bato basala na nini ndenge po journalisme eza musala na habité parce que ba ngana benga ngo ba parvenir ba ebele na TV to musu olala kino la muki kaka ba ebiso ke awa balobaka boye awa basala we do mo mono nziro komi oye mama na idéologie no obandi ko finga ozotala ta ba valeur ya batute ke muto azabu conseil ngana pesa bino bandeko na ngai vraiment toye baba valeur ya ba artiste na biso potongo yo ozo finga mutu musu arana poto fana na biso kongola roza to musu malien abanga Weranson oto musu un simple chroniqueur moi ozo insulter Weranson to Fali pour parce que Fali pour banga ke na Afrique pe na monde entier to musu un simple chroniqueur moi to chroniqueuse o finga Fali poupa Sénégalais moto malien so amoni moteke yepe akomo mona Fali poupa nzira za pe lokote c'est pas bien to pesa ba artiste na biso valeur to tcha wana ba place na biso quel que soit problème ça ndeni yeba ndeni ya soignant c'est ça vraiment merci balobi o eza émission à débat par rapport à image eza émission à refingati o eza émission pe to pesa ba so conseil to mona rapé bazalement ba erreur grave ya refinga ba artiste et musicien ba baba grand Moutoura Weranson vraiment le roi de la forêt balbon roi Gibouissa Folio Tonda balbon roi Balakelele ça la rage ya osaranate na monde Balakelele ba Gibouissa Zénith 4 fois plein Bercy plein tant mususu mutu oyo finga tant musu na famille bino mutu otino ta tirika zate mais au final le roi de la forêt bongisa ba famille ya batu ibi ba famille ya batu combien le roi de la forêt bongisa a sa chance na vie. Oh, papa, tous à battu, s'il te plaît, tous à la pena battu, tous à moussa, on a vu ça comme il faut. Non, que ben, s'il te bako finga bani, c'est pas bien. Tout bon, ça boulot. Tout bon, ça par rapport à l'image, à profiter de sa mbote, na ba oyanga ipe, Djogo, Jérémy, Neymar, tout le monde. Et peser ma case par rapport à l'image. Mouya fils, merci. Pour l'espace au Pessibiso, artiste, comédien, Bois d'Afrique. Artiste et comédien, Bois d'Afrique, merci pour l'assistance Nabino. Vous avez assisté biso nani lisusu ouais évidemment par rapport à l'image donc on continue bande on a biso en tout cas tous soient conscients à tout ça là ka vous on prend émission tout ça là internet et tikala bana na biso ba ko tala bana na biso tala papa na neboy afingara intel bakangisa ka papa papa ils rappellent bien ti ba boulot tout ça là ba maman zo batala rango ba papa zo batala rango ba famille na biso batalaka vous en prenez par rapport à l'image donc tous avez conscient d'abord tout ça là d'abord tout le bam tout la arbiri vraiment ça ben sous sa famille na oti ola no nda moi gikuku so lali nzoto na kati makolo libanda lelo si bakangio o cha papa no na passe moi mon cœur sur internet ba salaire à misère ou moi salaire no famille no vivre
mais lelo si bazuyo tu peux sans conseil te kofinga mutuna ko ba vérité ma bête tu peux sans conseil ba frère na biso ba obongisa nazo finga te olta liseki no yondo zo charge ya famille lo si bakangi ba tshone sika passe nenda makala wana o monte o tshembe famille na erreur na passe lisusu par rapport à imana fingi te na lobi kaka pour yem dazo charge ya famille yesu ka bimé na soir ndé moi 5000 basa moi matembele bangi moi pondo mai moi par rapport c'est aussi bazuye ba simbi pas lukama baza na vie de recherche na mandat d'amener ah bon bazo lukabire est-ce non c'est pas les lois ndrolela lisusu et puis un guerre ça bon un vrai guerre apena non c'est une bandi guerre tina suka non c'est un pardon jamais vous en pas mais on finga kako to ba kango ko ngolela lela ko mo senga pardon sincère na bandi la té non c'est les moments donc beau changer comportement donc beau changer penza hein beau tika même la so fitivité internet beau tika même so banti valeur internet beau tika ko même so bassesse merci mon frère les mots de la fin pour to kabwana et puis ba dédicace mbala moko ba mot de la fin na ngai ezali kaka ke bandeko na ngai to bongisa eza boulot to bongisa vraiment eza musala o esala ke to survivre o esala ke to bokola ba famille o esala ke moi leki moi na azo moi quelque chose vraiment ba salutation na ngai na pesa mingi et pas un vela ngai Christopher Kanyuka mutema ya Judith la Rose Christopher Kanyuka wana frère na ngande ko na ngai alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer eza prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre komaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José ando benge manger dans un mois muke manger donc wana pena bakolo fondation Christus Foundation bientôt ça na Congo et puis na bosanité dada ulongo vraiment mère wakangi Suisse eza na maboko bientôt tozo kanga pe Congo eza la contrôler et puis na bosanité Cynthia Lumira depuis Portland Maine et puis na bosanité ya masalanga meka mangwa na fils de l'homme ya ngwana vraiment kalo boutique pomba ya swag levé na ngai chaque otonge et puis na bosanité mon vieux father mabula c'est-à-dire que il a bien les mannequins il a côté appelé na ligala payer complet à Versace peut-être 6000 balles 6000 balles les abalara va voyage abaté belé na kina avec la ngai vraiment merci na ozo sala pour na ngai si tout bon si tout mauvais depuis États-Unis et puis na bosanité ba oya ngai obalinga nga vraiment nasi na teng ba komola power le mama depuis Jobo babi ke boss aza moko power le mama nzeta mbila bakata mbongo te c'est-à-dire que mutatika mpiaka na défaut et puis Titi Bilo na passage obligé il y avait vraiment un ngwana Claire Bobo la bambo te belé vraiment Claire Boboula les gamado boula bambo te belé kalo boutique pomba swag Hervé Gogan Thierry Togama le bateau de Moïse masa nanga jo fils noampia hein bana kitambo na labino fort maître Turbo P Judo Club Saint-Georges par rapport à image maître Waza dans maître akfa na Belgique ayaka kisasa Airtol maître Waza solo la mabe et maître Waza solo la bien solo là-bas solo là tu solo on te solo pas je te dégage Chicago Chico Sambulimer à Chicago abi atala rayo parce que ba salé là déjà fan club kuna na États-Unis pesa eloko zo eloko loboko lesa bakata rati Chico Sampu wala masalanga Chico Sampu masalanga ya Bogar ya tongo na bujala tongo
tongo joli na peso bambote fa pati viendra Gina mon famille mon mané atangi voilà c'est mon ami d'enfance né grandi ensemble Chico Sample bambote belé moi na Saint-Georges totanga ba ba go gan héritier na collège Saint-Georges un petit conseil puis ba dédicace pour Kabwana. Ouais, conseil Kareza, merci beaucoup Nadjoubek parce que Mikolo vraiment ça l'a plaisir au monde qui est depuis dans une malgré que bat balobek et non ba robot là mais na zo mon succès zo mata depuis na EP film na film depuis na salle réconciliation na bino ça veut dire que ba bato bat. Donc conseil na opé ça na ba frère nanga oh vraiment lelo bazo continuer à toucher à ba personnalité ba musicien batika basa la boulot na bango ceux qui bayaki vraiment na internet eza boulot na bango za ba informer ba communiquer. Donc merci beaucoup Eloka Izaki on a oloba. Merci beaucoup na Clairvaux Boula babi ba bien cash money donc hier ou ser ezara na sima mkongo na ye le baby face et le ngaba fête et le ngaba na mike babi yene mutu mikolo za na pegi titan. Merci beaucoup na Joe Lili Atal en cher nos sponsor producteur nanga. Merci beaucoup na Ken Piana Pito Palais faut opé ça rapper ba patron ba site merci. Merci beaucoup na batutu vraiment aux alikanisia hotel nga Jean Chambaredo na pesi mbote depuis Canada Mami Chamba Jimmy Chamba Stani Chamba Chalet Chamba donc na pesi bino mbote bisika bozali donc c'est ça quoi. Merci to na souke émission na biso Bolandi oyo to lobby nazi boyoki ezokisa mutute bien que la vérité blesse mais c'est la vérité ba remarque ba suggestion je laisserai favorable pour l'avenir numéro za affiché na Sewana Bobenga bosanga ba remarque ba suggestion nga linga moi remarque nga na linga vraiment moi ba suggestion par rapport à image ba mbote nga na Felia Uomo la baronne Felia Uomo la baronne on tetelake mafumbe mwana mutetela tango c'est nga jeto kito ba mbote belé solo la ba solo la yo si demande solo la ba solo la yo Guina la grippine la congolaise solo la ba solo la yo Just Ambole Sédoua le patron lui-même de longue jambe homme solo la ba solo la yo ti solo on te sorti une solo pas remaniement kala mingi te na sala remaniement boko mi mo belé lo boko lesaka ba kata te mo lesaka te mbala moko te ma funa kata il faut qu'on se le dise Masananga Arnaud di Chambu Kalonji mon ami personnel l'intelligence congolaise Masananga Trésor Dunga papa na Messi na ko bosa na ka jamais yananga Chris Baka Leroy grand frère propre par rapport à image solo ba solo l'autre solo on te solo tu ne solo pas on te dégage, on te dégage, on va te dégager. Mistral, canicule, orage, wakisha, boucle, na limwe par rapport à image. Na Alda